Général Kanyama ngane munatindi yo na sengi na yo boy soki omoni biloko ya boy kanga ye po koloba na yo yebisa ngai na lobi na yo Général Sylvano Kasongo sala yango oyo ko déranger yo yebisa ngai comme ça tokutana nga na ye et puis na mettre en garde ba tout bazan présidence oyebi ko sala musala te. Merci beaucoup le chef de l'État lobi na pesa ba komba bato olongo na musala et puis remplacer banani. Communication, zéro présidence, zéro tige. Communication et présidence. Chibumuru tout. Bavandi kuna ba ole fufu ngana sala bino musala. L'international du chef de l'État. Nakendaki voyage na mbongo na yo. Leki na Katanga. Tokangi ba français na ba munitions na camion mobimba ya ba tenu ya FRDC. Po ba tuali en désordre na tongo na la mukaboye na kuti ba tu kao na banzela. Banzela nyonso mona ba matière fécale ba doit en désordre. Chef de l'État, il faut diminuer mouké parce que oyo to que na lire ya mabe. Je vous dis que ba doit en désordre. Gratuité que tu na université. Pour Félix ana kanda makasi gratuité tu na université. On continue mizaka ba matière première. Comment me lege belé musa na oni. Merci beaucoup bande konanga ibo meseni kolanda mosakoli. Chako TV ya papa Michel oyo azali na Canada na musala kitoko azali ko sa chef de l'État Fachi Beto na ba programme et puis visibilité makasi vraiment ba chaîne aboye mosakoli Chako TV nzamba pambola yo parce que ozui pena ozui sacrifier ba bien na yo pour la visibilité ya Mukontombolo maman Marthe maman Denise côté bozali bolandaka mingi mosakoli Chako TV parce que yango za ba vérité. Donc, l'investigateur Badjo Makolo, l'international, il y a chef de l'État, qui est communicateur, moi, Mike, bazar locaux. Communicateur, wana même Gombaye, bien noté, ma télé, na écran, on a bêtise. Dans un maître bilan, toute personne, oh, il y a côté les là, Gilles Alingette, il y a télémélie. Toute personne, oh, il y a côté les là, Baction, il y a Désiré Zinga Birians, on a le ministre de l'Agriculture, on a le premier de la classe. Il y a gouvernement Sama Konde au chef de l'État Yemoa Lobaka Mopanzi nanga quoi donc a benga ke bena enfant chéri. C'est pour vous dire que non Fatière ya akuta ki mboko ya kukufa Félix ya lobaki ke mboka oyo ekufa kala bato be ba comprendre kati siko bato balamuki bato la boyebna Félix a ko mokanga ba miyibi. Je vous dis na minute nazo banda siko ko dénoncer nazo dénoncer et acharnement te soko yebi ozo sala musala te place na yo na gouvernement na ekotika kozala lisusu te. Et puis je tiens à informer à la population congolaise na minute chef de l'État a sali ba réalisation ebele nazo kende d'abord na ko citer makambo etali ndenge prometaki biso ko kimia na est. Chef de l'État aye alobi na ko banda ko attaquer bande ko mbanga moko te. Muntu soka azali ko bela bakenda d'abord ko diagnostiquer ye tu ba diagnostic maladie ozo uta wapi et puis banandi bazali ko agresser moka ndo mon chef de l'État yaki asali diagnostic to comprendre que ezali banguna na biso ezali Rwanda ngai na ko attaquer Rwanda te ba Rwanda bazana na mboka oyo mais elingo lo batike Rwanda nyo so la politique. Il faut tout attaquer Kagame na gouvernement na ye ba génocidaire. Yango na bendi bandeko yo bazali ya matoi. Félix Antoine soko ye po bundisa ye bo ya peine perdue. Na minute oyo bomoni makambo eleki na Katanga. Tokangi ba français na ba munitions na camion mobimba ya ba tenu ya FRDC. Yo vandi le bike service à renseignement zate. Mais ça l'aventure au monde yango première bonne année depuis nga botama na koli na mboka oyo na mona bina to fêter na kimia. Na okite ba boteli muntu saki na moto, na okite ke crime ba levaki muntu, na okite ke famille mo eleli nzala. Po ba to ali en désordre na tongo na la mukaboye, na kuti ba tu kao na banzela. Banzela nyonso mona ba matière fécale ba ali en désordre. Chef de l'État, il faut diminuer mouké parce que oyo to que na lire ya mabe. Je vous dis que bato allié en désordre. Si vous vandi na ndako na yo na téléphone, ba telo méga $20. O bando ko
démentir o bando ko changer forme ya masolo ya chef de l'État mais yeba ke biso tozali ba o ya yeba combattant totika yango bongo te. Pour votre information, chef de l'État qui dit Nakasai, réussite totale, mobilisation États-Unis, presse ezalaki en désordre. Aye Kolongoana a inauguré l'infrastructure nyonso, a inauguré hôpitaux, a inauguré école, a inauguré site. Il y a mai o basalelaki bandeko na biso ya Kasai banome la mai o ezalaki propreté mais la minute o komo mais la mai ya pure. Tomoni électricité bazo renforcer déjà chitaka tende. Nayoki mwasi moko bakota libale pa koko mona Belgique. Soi-disant communicatrice à l'obéla chef de l'État. Nga na yebi ba comme chef de l'État. Aminata l'aide du chef. Na yebi Freddy Numuma. Na yebi Roseline Mbombo. Na yebi Bijou Meta. Mais moi sozo o tchama kiele na réseaux sociaux uti wapi. Nazali na Belgique na mona qui était. Et puis kuna yebanité. Il y a mon amplifié bloc on a tellement zali mutu ya batouana o lingi république té. On monite ba komo lelo to que se faire enrôler té. Mingo ba boya ko se faire enrôler baza d'étrangers parce que ba okanga ba na machine. Na avandi liboso ordinateur zo yebisa opérateur yebisa ya bongama. Machine a bongo na mona ngote. Yebisa ya bongama. Apusa na boye. Yebisa bouger mutu boye. Oh opérateur avandi na ya ko voiture automatique. Bachela onyon so yo nyataka na frère. Parce que machine on eza bongo. E bolo ba ko saisir te eza campagne moko ya kindoki kaka balinga ba salir Seni. Je vous dis que makambo eza kitoko. Tolongo wana tomoni to découvrir que no Rwanda Kagame azali ko menacer mboka. Si Kagame tomoni ba multinationaux. Tomoni ki même Angleterre azana kati. Ba faux américain bazana kati tomoni ba faux français ba franc-maçon bazana kati mais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tellement take mobile ayebisi bango so bo sakani ali na o tchabi no embargo et puis na longa na francophonie et puis na minute Poutine yaka ba yoki bon ba bangi ba longa la sanction depuis Mobutu mais na minute ba longa les sanctions parce que matos ne ko tan désordre. Oui, c'est un rebelle à kuna papa. Maintenant, soit yé wana ezwana no yé et enregistrer non ba soda. Si quoi avion les oboy. Lisa si moko et qui tana mutu moko. Tala si au niveau ba matos tozu. So ba 100 et charger à 100 balles. Et les oya mutu da balle moko. Ba mabonga na mona ngote. Si quoi biso to komi na ngo. Kiri mundunda. So le kibo eboki moto esumi. To beta kaka mbala moko wana lela. Moko kaka ye tourner boy. Diarrhée. Si vous êtes bimisi mibali. C'est pour vous dire que au moni Kabila oyo ya Hippolyte Kazembele Kanambi asala kana yo Kagame ba vantir. Oyo eza siko mukishi. Oyo bi mukishi nini? Ez esprit. Basaka na esprit te Félix az esprit. Fachi béton. Béton on est comme inspiré. Donc béton on est comme logola appellation normal. Ba président so akoti boye. On a bien Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mais c'est béton. Et c'est normal dans le monde entier à comme béton. Deuxième problème. Libiso à lobby justice c'est fait la indépendance. Mais nazali ko kende pe na bisa justice. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. So ba mzo etambola bien té. Botola bateau de commandement. Frappaka. Ces gens-là te rendent un mauvais service. Comme au Tigali Bango est à la libérale. Basala libre, c'est comme si le dossier qui est malade. Comment finir? Ternir image. Troisième problème, gratuité et enseignement. Toyebi qui est ezalaka na mikanda et c'est jamais en pratique. Mais Félix ça y est, avec nos ressources, nos minéraux, et vous avez un problème pour te foutre même enseignant. Félicitations à Tony Mwaba, on a bengi pena. L'homme sage, il y a gratuité. À nous, vraiment, école à Tamorote, Bengani Ban. Et Zala qui appuie, il y a un développement en bongo. Na Fridolé. Oh, Bazali Simama Solo. Mais depuis que le chef a gagné là, on comprend que Mouton, ça a été. Pape! Il y a un Félix. Si vous avez un cette fois-ci, donc, Bazali Kimia. Mais l'année prochaine,
gratuité que tu na université pour Félix ana kanda makasi gratuité tu na université on continue misaka ba matière première comme pour les belé musa na onini ba bis première fois depuis na botama na mona bis academia school mutoye nango Félix a créé emploi yo vani na ndako na olia matembele eyengai ba chauffeur na nuté na fufa pété ozote bolevi Félix asa eloko te ozandoki ngana yebanga na ngai te ke betiyan ba comment na ba nini na ba internet na bango na ba wifi oh nakende jour mususu papa kulutu ba petit na campus papa kulutu alobi omoni te na yemo munene nafutaka su syllabus te tila bango wifi soki wifi kuna biloko nyonso ba télécharger na téléphone et puis bande konanga wana bazali na ba homme kende homme ya taona na homme ya tao a réflexionner ba homme auditoire tina kati ya nini ya ba salle na bango ya ba nini réfectoire dortoir na ba homme est-ce que lo kuona to bete maboko te recteur Jean-Marie Kayembe aye abongoli nikini et comme na ba terrasse ya masanga te terrasse ba tie ba fleurs ba tie ba pot de fleurs même comme méditer enseignement on comprend donc Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alongo na magambo gratuité aye na magambo santé mutu azali ya troisième âge azali na droit ya santé gratuite à cause de soin gratuite lelo bomoni bato ebele baobota maman Martha azo charge na bango parce que la motema ya bo maman ye pas azali accompagner vision chef de l'État plus de 3728 élèves oyo bazali kotanga charge ya maman Martha Kasal masalaka te na muke wana abomba na leputa azali kosunga bana wana borfelin lelo borfelin ebele mto afuta ya bango bandako na longo wana na kokende na makambo etali banzela lelo banzela no comment bato basalelaki biloko moko à usage unique kendenge toke na bokonze bayaki bakende basali pe banzela ya ta na bango bakendaki na biloko na bango nyonso banzela na bango lelo Félix aye premier président depuis république ezala république chef de l'état kiti na Kanluka chef de l'état kei na lemba imbwa na njili brasserie lelo bana Kanluka balobi soki kuno tengi kaka mabe ya fachi bakotumba yo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atieli bango plus de 35 820 ménages bakomi na courant 24 heures sur 24 heures Kanluka bando bengo place ya bandoki mais lelo ndoki akopumba esute po lumière eza partout oh batoilette mandala la fachi alingi biloko wana te ke kuno omona na badal sikoyo alobi te fo na nzela bien abetela bango pont Mobutu abeta pont ekena na mai Kabila musée fula masuba ya beti pont ekena mai Hippolyte Kazembela ya beti bisimbi ba memango siko Félix abi tiela nga pont place na mire bisimbi ye mo siko la beton siko kisimbi bima melayo banzela nyonso ba bumbo ezali ko tumbuka ono bisimbi bimagao nyata beton ba bima lisusu yo mo banzela ya pasuka c'est pour vous dire que pacha mutama sécurité na pesi mbote na ngai na bana poto nyonso o ezali na pesi avant goût mais lobi na kosala émission mobimba pour na expliquer place oyo to bandaka chef de l'État a prêté serment na premier gouvernement oyo a travaillé kana ba Ilunkamba gouvernement satanique diabolique o bandako linga toujours confoncer chef de l'État na se mais lelo makambo eza subongo te avec l'excellence le premier ministre Sama Lukonde makambo ezo ke kitoko na pesi ba ministre tout ya gouvernement Sama Lukonde mbote belé oya ko telema ministre ata moko ngape na telemeli na bosani te excellence Sylvain Mutombo maître Peter Kazadi na bosani te excellence Désiré Zinga Birians bao nyonso bazali ko sunga chef de l'État bazali ko sala makambo ezali conforme na vision chef de l'État la pesi bango mbote na minute oyo tetika distraction chef de l'État na action na ye na campagne na ye biso to kosala campagne aroleka deuxième mandat siko bino ba député bozo ko se faire enrôler bozo ya ko boza ba ambition
mais air yangoyo to bana mobilisation pour le bateke ba yiba kinga ba voix Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali mutu moko azali honnête sincère soko azali mutu ya nyamu yena ye bokotambola te mais lobi sikoyo na koya na ozali kolo na frapper en désordre. Merci beaucoup na Gilles Alingete na musala ozali kosala pour la République démocratique du Congo na pesi mbote na ngai na ba service nyonso ya ANR auditorat militaire DEMIAP la police FRDC côté bozali na front nzamba pambola bino biso pe awa tozali ko soutenir bino à 100%. Na bosani pété chef d'état-major Chiwewe nzamba pambola yo na bosani te gouverneur ya Nord Kivu côté bazali sala kitoko nzamba pambola bino biso ba combattant tozali sur likolo ya liste tokola la te totelemi lokola mibali totelemi na bokasi ya mboka na biso et puis to défendre ekolo na biso na pesi mote na ngai na 12 000 jeunes volontaires o bazali kuna basape na kuna bazwa formation mais batipa so babimi na basi wana na bité so bobona ta chrétien rebelle pour remettre mouvement désordre na matoso yo tala blog euti okota dimanche na tongo pour votre information char de combat et comme un bateau et un message fort boke banabino on a loba quitté c'est des choses et ça nango makam na minute oyo nazali koyebisa bino ke Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tondi sikoyo na sengi chef de l'État un peu de la dictature il faut filmer bêtement au bandino na makambo bato nzela ya transport ministre ya transport wa oyamba lo ya okutana na nzela siko na ye so na moni demi terrain hausse de prix ya transport yebanga na yo naza na problème na yo nazobenga Gentini Ngobila abimisa biso tarification ya transport parce que tu comprends lisusu te chauffeur nyonso otia prix na ye est-ce que gouvernement eza na mboka gouvernement provincial avant ndika kuna tina ba pétrole na PPRD oyo bazwa voyou o banda otumba bato atie bango na nzela soi-disant bato ya transport bango kutu bazwa bata documenté soka ye aboto contact bango la volant général Kanyama ngane munatindi yo na sengi na yo boy soki omoni biloko ya boy kanga ye wakoloba na yo yo yebisa ngai na lobi na yo général Sylvano Kasongo sala yango oyo ko déranger yo yebisa ngai comme ça tokutana nga na ye et puis na mettre en garde ba tout bazan la présidence oyebi ko sala musala te merci beaucoup na chef de l'État lobi na peso ba komba bato olongo na musala et puis remplacer banani communication zéro présidence zéro tige communication et présidence chibungulu tout ba vandi kuna ba ole fufu ngana sala bino musala l'international du chef de l'État nakendaki voyage na mbongo na yo boke bana bino Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o trahir ye moko nda koleka libulu na kufi. Merci beaucoup na ba ndeko nyonso balinga fachi beto ba mama beto na bosante base nanga IGF na bandal ba yebi ke makambu deje bandi na bengi batu baya parce que makambu bandi déjà ngana ozana ngai te ono campagne ozana novembre te na bandi déjà makambu donc so ilingi makambu benga numéro ngai batu ebele ba yebi en président Badjo l'international niko ba benga nzamba visa Schengen plus 243 81 57 244 54 plus 243 81 57 244 54 so lingi pe WhatsApp pour na kota bloko wala trotter plus 243 900 48 75 70 plus 243 948 75 70 au Bengo Huile International communicateur du chef de l'État Badjo Makolo oyo lelo kangi masolo communication ba bouger les sousté na bloqué bango. Merci beaucoup na CG Augustin Kabou l'international socialiste toi ka mi balé. Merci beaucoup botika malamu lobby na ko tanga ba komba ba tout ba olonga présidence muke David muke ba na pesi mbote Sylvain Mutombo professeur Chilumbu Jekme Chabani conseiller chef de l'État en matière électorale toto za na pesi mbote na pesi mbote na batu nyonso baza tellement des milliers na kotanga batu nyonso te Maman Nelly Bissau
maman Voandou 65 Jeep marque moko te côté Zali Nzamba pambola yo na nyonso zali ko ça pour ba combattant et puis ba parlementaire debout. Merci beaucoup na maman Marthe Kassalou musala ngwezo Salem mais batu wana na suki wana lobby. Merci beaucoup.